Ami Mbote, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux. Alors la famille Chacho, les Kofifil, les Kofiettes, vous savez que nous avons une très grande tournée américaine. Actuellement, Kofi est déjà sur place, il est aux États-Unis. Alors, levons-nous tous derrière Kofi. Il a besoin de notre soutien. Soutenons-le au maximum. Vous qui n'avez pas encore acheté vos billets, précipitez-vous, allez-y acheter vos billets pour toutes les dates. Précipitez-vous. Voilà, moi j'ai pas pu être là parce que j'ai des soucis de santé. Je suis en convalescence là. Je suis en repos moi jusqu'à la fin de l'année. Voilà, le quartier latin fashion, je suis avec vous. Donnez le meilleur de vous. Je sais que vous pouvez le faire. Mbote la famille, Mbote, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux. Alors la famille Chacho, les Kofifil, les Kofiettes, vous savez que nous avons une très grande tournée américaine. Actuellement, Kofi est déjà sur place, il est aux États-Unis. Alors, levons-nous tous derrière Kofi. Il a besoin de notre soutien. Soutenons-le au maximum. Vous qui n'avez pas encore acheté vos billets, précipitez-vous, allez-y acheter vos billets pour toutes les dates. Précipitez-vous. Voilà, moi j'ai pas pu être là parce que j'ai des soucis de santé. Je suis en convalescence là. Je suis en repos moi jusqu'à la fin de l'année. Voilà, le quartier latin fashion, je suis avec vous. Donnez le meilleur de vous. Je sais que vous pouvez le faire. Yo benganga petite orange, pour la dala qui est à mon aïe. Les lona comme il mélangeait, n'a mal la déception. Ngamoto n'a sali rien, mais n'a se retrouvé entre les deux voleurs. N'a croya Golgotha, après 3 jours peine à s'équiter. Nazoyo mokokoli, lelo yo komi zete, yo prive nga malili, nakotambola na kotoko ngayo. Yo benganga petite orange, pour la dalaki à mon aïe. Yosa lumière, yoingisaka ténèbres, y'a déception, y'a motema nanga. Présence na yo bloco l'arc-en-ciel, et tangisaka mbula na y'a plaisir. Joli samba, joli samba, et joli samba, joli samba, joli samba, joli samba. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte à merveille de nos côtés aussi. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup de nous abonner à Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Notre message d'aujourd'hui, l'actrice musicienne Cindy Lecker signale son absence na tournée oyo baza nango quartier latin na tournée na Amérique, précisément na États-Unis. Donc elle a signalé son absence. Pourquoi son absence? Est-elle enceinte? Pourquoi son absence? Elle est malade? Pourquoi son absence? Il y a un petit souci qui dérange l'absence de Cindy au concert. Biso nous otoyebi voya Cindy. Cindy a tchaka moi ba épice. Hein? Cindy a tchaka moi ba épice na quartier latin. Quartier latin ya kilelo sans Cindy. Kopi fuir. Sikoyo. Upao. Songambeli. Monsieur l'ambassadeur a qui tourné aux États-Unis Cindy Azate. Pourquoi Cindy Azate? Toujours la lait qui a dit Diston. Pourquoi Cindy Azate? Pourquoi repos médical ya moulaï boye? 10 décembre. Pourquoi Cindy? Ce que ça bébé nabiso azaka la bienvenue ou les bienvenus. Mais Kofi pe sa colie, hein?
Kofi azoke konange déjà na ba 70, ba 80, ba 79, ba 80, ba 80 ndambo. Ero oboti na Kofi. Mwana wana Kofi okoma koko, Kofi okoma koko. Un coco de 90 avec un bébé, un enfant de 10 ans. Et Moukili Makambo. Bon, félicitations. Félicitations à yo Cindy. Ce que ça zemi, you est comme dans le monde des parents. Ce que ça peut santé ningisi. Bon rétablissement, bonne guérison. Pour sans yo Mobulu, sans voix à Cindy, na quartier latin. Mobulu. Moi pisi wana. Moi aïe na pipili wana mungongo asindi et ça la moins genre et ça la vraiment moins genre na kati ya quartier latin o boyango asali mokili na ye o ko boya voix ya Cindy asali mokili na ye Bakalinga misuni baita tobato kisoyanga nini Bobolingo nange koma sujet dissertation toute la nation Kozabele va promotion nini centre nini boloba na yeba Fimobe biazwina mokongo na etali senkolo na yeberge Tozolia biso tuna table moto na moto atalo ya yesani Moto ya nzalaka bake jamais bilei na moto ya si atondi Toza pe na régime alimentaire mon côté poto kabola moko naza nango Yanga nini nangabo tikangai Na bolingo bakabaka te plateforme nini nozolukela nga tosala Arrangement politique nandimi kasi arrangement bolingo la kondima jamais On dira ma si ce n'est pas volinga vraiment la zito na défier Oyo ezoleka lopango baboza etali nani Bakalinga misuni baita tobato kisoyanga nini Bobolingo nange koma sujet dissertation toute la nation Kozabele va promotion nini centre nini boloba na yeba Fimobe biazwina mokongo na etali senkolo na yeberge Tozolia biso tuna table moto na moto atalo ya yesani Moto ya nzalaka bake jamais bilei na moto ya si atondi Toza pe na régime alimentaire mon côté poto kabola moko naza nango Yanga nini nangabo tikangai Na bolingo bakabaka te plateforme nini nozolukela nga tosala Arrangement politique nandimi kasi arrangement bolingo la kondima jamais On dira ma si ce n'est pas volinga vraiment la zito na défier Mbote, j'espère que vous allez bien. Mbote la famille, Mbote, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux. Alors la famille Chacho, les Kofifils, les Kofiettes, vous savez que nous avons une très grande tournée américaine. Actuellement, Kofi est déjà sur place, il est aux États-Unis. Alors, levons-nous tous derrière Kofi. Il a besoin de notre soutien. Soutenons-le au maximum. Vous qui n'avez pas encore acheté vos billets, précipitez-vous. Allez-y acheter vos billets pour toutes les dates. Précipitez-vous. Voilà, moi j'ai pas pu être là parce que j'ai des soucis de santé. Je suis en convalescence là. Je suis en repos, moi jusqu'à la fin de l'année. Voilà, le quartier latin fashion, je suis avec vous. Donnez le meilleur de vous. Je sais que vous pouvez le faire. Mbote la famille, Mbote, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux. Alors la famille Chacho, les Kofifils, les Kofiettes, vous savez que nous avons une très grande tournée américaine. Actuellement, Kofi est déjà sur place, il est aux États-Unis. Alors, levons-nous tous derrière Kofi. Il a besoin de notre soutien. Soutenons-le au maximum. Vous qui n'avez pas encore acheté vos billets, précipitez-vous. Allez-y acheter vos billets pour toutes les dates. Précipitez-vous. Voilà, moi j'ai pas pu être là parce que j'ai des soucis de santé. Je suis en convalescence là. Je suis en repos, moi jusqu'à la fin de l'année. Voilà,
le quartier latin fashion, je suis avec vous. Donnez le meilleur de vous. Je sais que vous pouvez le faire. Naoki mutu alobi ke bravo Cindy parce que lobby français kitoko. Bino ba congolais bolingaka ko jimni bato. Congolais bolingaka ko humilier bato. Mutu moko alobi na Cindy, félicitations Cindy, au sel vraiment ben fort au lobby français kitoko. Bango moko to bato ba français ba sala pe berer. Bango mo ba kolo français. Ba kolo français kuna na France kuna ba sala pe berer. A comble plus fort biso bato zaki na so coloniser na ba Belge. Bato ba flamand. Bino ba congolais bino congolais bolingi ko jimine bato ko humilier bato jamais mutasali ka malombo beta maboko bino boyaka na le contraire toye kote mususu bandeko nanga basi nyonso ya ba musicien batelemi basi nyonso ba musicien batelemi mwasi nyonso tu azwi conscience faut a soutenir musala ya mobali na ye tomonaki Nana Ketchup alandaki Fali na concert asali ba promotion asombi ba polo akabeli bato asali ba marche de santé pour na concert ya mobile na ye bongo Cindy na vanda kimia Cindy pa yeko lamsa bato mémoire Cindy pa yeko lamsa bato conscience ba kofifi na ba kofiyette malgré mon absence suite à un problème de santé je suis au repos je suis dans les convalescences. Allez-y acheter les billets. Soutenez Koffi Olomide. Ba mourir ya ba bonne musique. Ba mourir ya bonne musique. Ba mourir ya Tchatcho. Ba mourir ya Tchatcho Lilo. Cindy pa yokolamsa malgré absence na ye akangi maboko te na musika mobali na ye soki pe patron na ye soki pe mobali entre parenthèses. Soki pe côté patron biso nso yebi Cindy aza travailleuse et pas na quartier latin mais ndenge batu balobaka basipozaka batu balobaka bakoma pe kobima wana na tchango entre parenthèses ponga na mona bisika basala wani côté pona confirmer na mona te na otikala ape komona te parce que ezalaka secret ya des personnes na tata nzambe na bamire momoni basi malamu basi oyo bazomérite kozala basi ya bamusicien bango yeyo na mama Sylvie Mampata mwasi ya Noël bozomona basi oyo bazomérite kozala basi ya bamusicien tomonaki ya Noël annulation ya concert ya Wera so pa alinga beta so pe wapi yango wana ezalaki annulé alinga akende so pe Bercy so pe Paris so pe ndeni ezalaki annulé tala Mampata ndenge atelemaki abelelaki mpona mobali na ye Nana Ketchup idem malgré bato bakufi na concert tala ndenge asalaki promotion ya mobali na ye semaine wana mobimba azalaki kaka kolataka bapolo soutenez le 29 octobre soutenez le 29 octobre bongo Cindy leki andakanga maboko po boya koloba ke félicitation Cindy cette fois-ci olobi français bien yo muto yebi koloba français osali nini na Congo yo muto oyebi koloba français A jusqu'à Z banda mukolo français banda français na zéro tina ndenge akena nango na Z yo yebi nyonso tu elo nyonso eli biso na Congo un moment so mutu asali malamu fo kobetela mutu maboko un moment so mutu asali malamu fo kopesa mutu baeloge eza te ka bino tout ta kohumilie bato kohumilie baeffort ya bato eza pe malamu te eza bien te bandeko nanga. Quant à moi Cindy félicitations bonne guérison so pesa grossesse nde na yoki bato babi Cindy absence ya Cindy na tournée américain ya quartier latin aza na zeni bongo Cindy nda bota te yende yaki kochika bato na mokili Cindy yaki kochika bino na mokili il faut bota pe mwana mambili abela bota na papa ba marque tabu mabeza yapi eza fruit ya miziki na bango bandimi babota zeme kochi babochi bosko bino bolinga Koffi soka azokende ba concert mampuya so ekangi ye ale abandaka bimaka na ba danseuse non asali quand même choix na ye azana akomi na mutu moko oyo eza Cindy Leker en cas de concert soki mampuya ekangi ye balongola nani wani ko bakwanzana nani kuna entre musicien na chanteuse mabeza yapi
bino linka kofi abima na ba danseuse ndenge zaki abima na ba danseuse mais cette fois-ci a eu conscience te na kati ya groupe na kozela pe na Cindy Leker moko eza ke so toke bochwana Cindy Leker azawana toke Brazzaville Cindy Leker azali ata mama Lia yake na ne Europe kuna pona ko s'occuper na bana nenga a Cindy Leker azokipe waniko kwa papa mabeza epi siko soki basalaki waniko so pe basalaka waniko zemi kochi mabeza api Cindy nda bota te ponde ya yaki kochika bino na mokili bino nde bobota yenda bota te mais non aza mwasi abima wana mobali soki zemi kochi aboti félicitations pona ni ko critiquer mutu pona ni ko humilier mutu pona ni ko diminuer mutu pona ni ko salaka bato kake baza bavorien bayebi eloko te na mutu non c'est pas gentil. Bonne guérison Cindy soki peza zemi soyez les bienvenus dans les grossesses moi n'attends robota mape azala pe ka les bienvenus soki pe la bienvenue. Voilà message na biso ya journal lelo nalingi bino mingi. On se revoit à la prochaine vidéo. Bo s'abonner ba onan bo s'abonner te na kata chaîne na biso boza la le bienvenu ya ko s'abonner. Et osa biso ka malam nzamba pambola bino bisous bye.